Réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Sous le haut patronage. Démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. Commission mixte et dialogue entre RDC et Rwanda, bakokuta na kalamingi te kuna na Angola, pona ko continuer ma solo. Mais pona sikoyo, M23 a sengeli a se retirer na ba position na ye na RDC, ndenge Paul Kagame na Félix Tshisekedi ba signé na miso ya Lorenzo. En mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait
de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Na masolo ba bango pe ba lobeli retour ya ba réfugiés eza normal. Le bilan du chef de l'État. Na siège ya UDPS Tshisekedi, nde secrétaire général na yango Augustin Kabuya asangisaki ba cellulaire ya parti na ba sectionnaire pe na ba fédéraux pona ko répondre na batu nyonso oyo bazali koloba Kabuya abomi UDPS. O UDPS ezotambola malamu te. Yango ye alobi boye depuis UDPS ezala UDPS nanu bazwa secrétaire général lokola yete. Na ba réalisation o ye asi asali na kati ya parti ezala te. J'ai pris un échantillon parmi les anciens au ba diriger parti oyo na niveau ya base. Baye Bisabino depuis le premier secrétaire général ti na niveau nangai ceux qui batikala kozo ba registre ya ku identifier ba membre ya IDPS bango ba témoigner alobeli lisusu succès oyo ya salaki na ba descente na ye kuna na Congo central na Grand Bandundu na Kasai oriental pe na Lomami elekaki kitoko wana nyonso ezalaki kaka pona ko redynamiser ba activité na kati ya parti bongo ya atuni bango parti yango ekufeli wapi na oyo etali ba combattant oyo bazali na makala parti Tumbali Nyoka Tembe na Gilles Moniere Augustin Kabuya alobi yete mutu akangisi bango ndenge batu bazali koloba. Mais IDPS comme parti au pouvoir, il faut respecter ma décision nyonso oyo bakondi bazali kozwa. Pe vision à chef de l'État ezala soutenu. Nous l'IDPS comme famille politique du chef de l'État, nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Notre rôle, c'est d'accompagner le président de la République et non de l'exposer et lui créer des problèmes avec l'opinion tant nationale qu'internationale. Applaudissez très fort pour le chef de l'État. Nyonso elekaki na kimia na esengo ya ba dirigeant ya ba base ya UDPS Tshisekedi. Oui. Toutefois, il est aussi clair que l'on doit éviter de faire de l'amalgame entre le Rwanda et le peuple Tutsi ou la population dite rwandophone. Car parmi nos populations, il y a les Tutsis congolais qui ont autant que les autres populations droit à la protection et à la paix. La stigmatisation d'une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d'un Congo victime de l'abondance de ses richesses naturelles. Éminence et chers frères, c'est dans ce contexte que le peuple congolais continue d'attendre la visite apostolique du Saint-Père, toujours avec le même enthousiasme, afin de communier avec lui, le pasteur universel, dans une célébration eucharistique qui soit source de grand réconfort. Mais chose étonnante, aux hommes na kaka so ba moni biso na barabara, donc on dirait to tambola isoute, so ba moni ka biso na barabara, la Rwandais. So ba moni on a face ese ya batoti, Rwandais. Pourtant eza nyoso tout que aza Rwandais. Eh, baniloti ke baza na Congo, baza accepté. Eza le lote que ba obenga ba opesa biso nationalité te. Bapesa biso na nationalité depuis kala. Mais chose étonnante, ceux qui kaba bandi bitumba, on dirait biso ndeto bandi, on dirait biso ndeto za ba promoteur. Pourtant ils a faux, ils a faux. Toza awa pona koyebisa gouvernement na biso. Ba yebi biso bien.
ngala ko oloba te ke o bato ya gouvernement bayebi biso te bayebi biso bien bayebi biso ke toza bacongolais à 100%. Mpo na nini sikoyo tobanda kotambola na kobanga tobanda kotambola na barabara te on dirait tobanda kaka kotambola na butu on dirait toza banyama on dirait toza soki nde nini nakobenga biso nayebi kutu te baede biso bapesa biso sécurité lokola bato nyonso toza bacongolais à 100%. Bino mpe boyebi bino mpe bajournaliste boyebi balimbisa biso vraiment balimbisa biso balongola biso na makambo wana ya M23 toza M23 te eza tout cité ke aza M23 eza bongo te biso toza soutenir FARDC toza wana mpo na FARDC pourtant boyebi mpe ke na FARDC toza na baofficier ebele mais batalaka makambo wana te bamonaka biso ke toza M23. Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Toye kosala musala. C'est créer la réussite na bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Ko observer règles d'engagement. Règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga? Kokata munguna bitani te pekisami. Bande komi balé batelemi bangoyo bande komi balé. Alors s'il vous plaît bande kolanga baye soyez les bienvenus mais kozala malamu tozala na ndeko moko ndaki na kolobe ete to na agence amatete et surtout un espace pele ngufu to yawa poto futa molongi oyo awuti kolonga misolona ebele na pemi montant na répéta ngol susu ezali 11 238 600 francs congolais. Na beleli oyo awuta kolonga atelema tomoni ndeko atelemi ndeko ele na kopesa ndeko micro po tomoni ndeko na biso sa telema ki déjà avant la biso. Est-ce que votre maison bête à la monnaie déjà? Casse. À casser, hein? Votre maison bête à ma casse. Casse. À Zala Mobali. Comment on a ndeko na biso? Comment on a fidèle bonembe, moi ne kanga. Fidèle bonembe, moi ne kanga. Fidèle bonembe, moi ne kanga. Papa la biso yebi ete yo moto bominzo komuneno yo na kati ya Société nationale de loterie. Yebi yango. Oyebi yango? Yebi yango. Oyebi montant olongi. Yebi yango. Abo biso na nga. Ah répétez montant aux talaka télévision, aba aux télévision. 11 238 600 francs congolais. 11 238 600 francs congolais. Tobeteli molongi na biso maboko azana esengo. Munina sokazwi to sepela. Voilà. Ce qui a solo yo mutoza molongi yambo pe même bakonzi baya yo la tibiso na ata société les locataires yango ça sous sous ezo uta na enveloppe sous ya molongi yangoyo sous euti na enveloppe et pas ya papa fidèle wana sikoyo tozoleka ngai na inosa na suso
Azo benga siko inspecteur. Toi inspectrice la maman Hélène. Yé. Mosali de loterie. Yenda ko zo switch yo. À côté la numéro ils na switch bleu na biso. Na numéro ils na switch jaune. Il y a inspection. Voilà. Effectivement, Kanya na biso za molongo. A bêta qui mise, il y a 18 900. Et a gagné ordre par tol plus 3 bonus cagnottes. Répétez le sous maman la biso. A gagné un ordre par tol plus 3 bonus cagnottes. Qui fait 11 238 600 francs congolais. Tout peut tenir ma boca à Zané Moulonga solo. Vente nationale. Monsieur Freddy Koutambula. Yende Akobimawa. Ayako. Mama caissière pe azala wana baramoko bango wana azotambola malembe malembe ndeko nakopeso nanu ba félicitations ozwi mbongo ebele nanu nakotuno betaki ya mbongo boni yabeta 18 900 oui donc combinaison atandaki bampunda mwambe c'est-à-dire 8 chevaux non 8 en ligne à 18 900 francs congolais. Au Tchango en ordre. En ordre. Et aux huiles, 11 238 600 francs congolais. Ndenge bozomona na chèque. Et là, chèque vraiment donc à Zimbongo Oyo. Na combo ya bakonzi ya Sonal. C'est-à-dire ADG Nabisona ADGA. Ya Sonal. Toye ko représenter bango ko pesa au chèque oyo. Mbongo oyo okozwa na banque. Pourquoi banque eza wana mukolo yo kolinga. Oke kuno zimbongo na yo. Eloko tokosenga na yo osalela yango malamu. Nalobi osalela yango malamu. Otika elembo mukolo musu Sonal. Soka lingi koleka kuna amona qu'effectivement gagné na biso a salé la kimbongo malamu. Donc félicitations les sous pe courage. Lobi tozana 25 millions na kaniso kotika la kobeta. Au kobeta. Merci. Félicitations papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali
na produit mosusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni. Macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili. Ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco pour yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele autre bakite Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Lelo na ville ya Kinshasa ezali na makambo mususu ekoma kosalema même ba parents bakoma incapable ya kotelemela yango makambo yango ekoma ko s'imposer lokola eza normal na miso ya batu pe na opinion na ba quartier tovandi pe na mabota na biso tokoma komona mwana ya mineur azana mobali eyebani na quartier voire même na famille na yepe yango micro ya KNB kitaki pona kotuna batu soki bamonaka ndenge nini komona mwana ya mineur aza ko vivre na mobali. En tout cas likambo ba mineur atabiso atozomona ngo trop pena na quartier na ba veni auto fandi pe na bana auto boti. Premièrement liboso na constant la salaki eza likambo ya moyen ya finance na kolia bi ezate omona mwana na libota moko kotwa botami kolia bi ezate suivi a bien ezate encadrement bien ezate akomi ko envier libanda yo soto zongisi makanisi mwa sima na sera mobutu ezaki 18h omona ba soda ba otambola ba okanga ba mineur mais lelo so tali neta ya époque ya président oya uti kolongwa omona bana bazana liberté moko boye donc banzembu moko bazoyoka ezo seplisate en plus éducation penza ya malam ezate koto ya mboka na biso to na ba musicien ya mboka na biso alors communiquer ezo malheur wana ezo kitati pa bana bakomi ko limiter ba biloko ba musicien ba osala bana bakomi otala ba film ba video ba WhatsApp yango moni mobutu aboya kango tango yende baby siko génération ya bana tali to na 21e siècle donc bana ba baby po nini manquement ya kolia omona azolia bien te akomo vie baninga nde bazolia azolata bien te azonvie baninga yango moni ke bana bazobeba alors que tango ozwazem akiaboti koto akende libala esimbita amona ke pana biso na bande ko lala bien koto na olala na salon place à kobomba ma ayo kozonga alors ka bakisi biso passa ne pana biso ba para donc alors eloko wana eza bien te c'est un bon encadrement tout la kisaba na nzela nzambe alors que na nzela nzambe bakozala na école de Kodim to école de dimanche au moins na bana bakozala la manière bien bakokola très bien mais loko encadrement zati papa kuluna mama kuluna mwana akolimiter makambo papa azo sala mwana ya mineur akoki ozala na mobali te mwana oyo akokisi 15 14 15 akoki ovana na mobali te oyo akokisi 16 17 akoki kozwa mobali po akoli mwa ndambo mais oyo azobenga ma mineur banda 13 ans awa tomona 13 ans 14 ans 15 ans ba mineur bazozwa mibali ekamwisa biso pe bapara po ezalaka bongo te oyo ebaluki ya lelo mwana 13 ans mwana 14 ans mwana 15 ans mineur azozwa mobali akezwa zemi bon azobota ba conséquences passe wana nyonso yela biso bapara pasit passe oyo eza na Congo yango wana etinda ba mineur bazwa mibali passe bon bapara baomona neti bapara baza na makoki te
ya soutenir bango yango na bazokezwa mibali yango na oloba na opesa conseil boy bana o nyonso ba minere bazokezwa mibali bongo batika makambo na baosala wana batika opesa biso ba parapasi po biso tokola bongo te bango soki baolanda makambo nyonso baosala o ya minere wana baokezwa mibali na ba age bakokite ezalaka pasi na bango conseil ezaboye biso baboti tozwa bana biso na encadrement tolakisa bango bonzambe na ntango bayebi bonzambe bakoyeba siko koyeba oyo baboti bazoloba na oyo maeglise ezokoloba nde bakoyeba siko bonzambe mais soki bongo te totiki bongo kaka epuis eza mpe na baeglise oyo mpe mosusu mpe eza na kati na basali na nzambe lisusu bango susu basali ya nzambe bazali kosala mabe lisusu yango moni mpe lisusu mabe ezokɔta kaka bango nyonso baza basali ya nzambe ozomona bamosusu baza donke bakosala yango na ndenge ya mabe mais azali paster ozomona conséquence mosusu omona atango avoti mobali azongisa epa na bango mwana azongi epa na bango mais conséquence ekoya kuna le mosusu mwana aza maladi ekomi baparent basupporte maladi wana mwana kokufa eza bilo baparent bosupporte charge wana eza eloko moko esalamaka te eza biloko ya moko ya soni conseil na kopesa bango basurveille bana malamu mpo bana baza avenir alobi eza mpona bana eza mpona bapaka te biso soko tokotala soko porta kokende tokoza so porta kozonga nsima te bana wana nde bakosalisa bandeki na bango na bango moko makambo ya boye awa gouvernement akomi kolobela yango na conseil des ministres bayaya boyebela ete ya bino Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki